Ya solo boye baka bino ba kolabo elongo na banguna oyo tokoboma na banzinde kona biso kanga micro na yo esiko zali pona mwa ba bruit ah ouais hein yo na obongo le kazaka yo komisa ko bomba bande kona yo so wana sempo na mosolo yo teki mabele mpe boso mi Congo ona ba miet mopaya ko pesa yo debaka makolo toko sekola mboka yo motwali boso toko landa yebaka bino mateke mboka elongo na bango na boka bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka bino bakola bo elongo na bango na boko empoisonné banekanga banakesasa lobe na lobe lobe mpe boko fota betumbango yabakesande stratégique totia yakobotola bantu mabele yakomi kosalelaka bango banilotik otimolaka libulu po bango bakunda yo oteki mabele bakoko batikela yo mabele ntani okotikela bana na yo lobi mitelenga nongonga ekobeta
bako baka yo libanda yebaka bino bateka mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka bino bakolabo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana Kinshasa lobe na lobe lobe mpe boko fota na diaspora shop ya kobelelaka na baradio kasi na kunzu oza kosalelaka na mbe ngemba ebele bose bosale mpona koinfrite baresistant milulu bakolabo na kati ya Kinshasa leste bimi yo wana oke patriotisme obwate wape ifuta bakolabo sene lilita yebaka bino bateka mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka bino bakolabo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana Kinshasa lobe na lobe lobe mpe boko fota bokasa devalie mpe na bamesoso basalelaka mindele mbula ebele ekoma kitanga kobenga na bango babwaka makalokola mbwa libanda bashato bamilio etikala na poto mindele kipaketeria mboka na ye politika yango se moko kino lelo baka bavalende baza kochange yebaka bino bateka mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakolabo elongo na bango na boko empoisonné. Merci papa nabiso mayamba kuna na régie. Merci papa nabiso Congo Banga bino boyebaka bino bakolabo elongo na banguna esika oyo bino vraiment bakopoisonné wana papa na biso Congo Banga bino bakolabo ezali wana mbela papa na biso Congo Banga asela kopesa mbela na bato nyonso oyo bakoteka Congo otobengi la République oyo ezanga démocratie mpamba te démocratie ezali te na mboka ya Congo. Na banzi bandeko lelo ezali mokolo kitoko tolobaki tokomemela bino moto oyo bino bolingaka oyo bolandaka na ba site bloc oyo boyokaka César Ngadi oyo yemoko alobaka ke sans tricage clé boa bandeko bokolanda na 3w radio télévision lisolo.com. Ya solo bandeko bolandi nzembu ya Congo Banga oyo azali combattant oyo azali mobundeli mpe azali koyemba ba nzembo ba chanson révolutionnaire ba chanson patriotique po ete mwana Congo nyonso esika azali aibaka moto oyo atekaka mboka na ye moto oyo alingaka mboka na ete azali obele moto opamba moto ya kokufa tala na mboka mindele ndenge bazali ko respecter banzete mabele mpe mboka na bango kotia ba frontière kiri mpe yo jamais okoki kotimola libulu kaka lolenge wana sans autorisation ya solo na mboka ya Congo moto nyonso akoya akotimola obele libulu ndenge alingi ako violer ndenge alingi ako sakana na peuple congolais ndenge alingi peuple congolais na kati na mboka na ye azali lisusu na kimia te ya solo bandeko esika oyo biso nyonso ba combattant pe ba résistant esika oyo tozali ko beta mwa mo koroto na masolo oetali makambu ya mboka lobi bolandaki na ba site oyo ya internet bomonaki Rex Kazadi ndenge akendaki ko découvrir ndaku ya François Mwamba bayibi ya mbongo ya Congo membela na bango ezali bandako wana nyonso tokotumba yango kala mingi te mpamba te tozali déterminé kuna bango me biso awa mpe tokokende par la violence ya solo bandeko moto oyo bolukaka César Ngadi oyo bino nyonso boyebi grand collabo na banzi ngai DSV na buwanga na kate mpe na bomba na kate esika oyo ngai na ganga ki César Ngadi grand collabo
na kati na mboka na France ya solo bandeko ye pe alobi DSV yo gangi grand collabo. Alors ngai pe na kondima invitation na kati na radio lisolo bandeko nyonso o bazali kolanda biso bala kisangai ki collabo ya César Ngadi ezali wapi ya solo bandeko bo monaki confrère na ye soit oyo bino bobengaka lipasa na ye mais ye moko ko expliquer bino soka zali lipasa bien nani oyo ba travaillaka na ye ensemble mpamba te na kolakisa ba bilili bomonaki adi londole na kati na radio lisolo mpeto yambaki amekaki kosolwa na ba combattant pe ba congolais nyonso partout dans le monde entier ya solo bandeko na tango oyo toyambi César Ngadi tokolingana ye moko César Ngadi à se présenter mpambate boyebiye boyokaka voix na ye peut-être na koki komemela bino mutu mususu oyo bino boyebite mais esengeli bino nanu boyoka est-ce que ezali ye moko mutu oyo alingaka batu ba kleboa ou bien photocopie na ye to lekana na régie kuna to pesa ye maloba César Ngadi to pensionnan maloba o se présenter esika bandeko na ba congolais bazali merci. Ouais, c'est bien César Ngadi, hein, César Ngadi. Et mon rasal de l'eau na radio lisolo. Donc, nazo pesa batutu bazo landabiso mbote na bango. Donc, kombo wana ya kolabo tolo bango sima parce que ceux qui bo lo bango boye mais ça va cher de poule na kanisi bo monaki déjà na internet ndenge reste kaza da la kisi bino ba kolabo yanga na habité ceux kombo bo et comme il loisir donc on a bino donc son radio na bino ba combattre et comme so bo lamuki et comme il loisir pour na bino ko benga ba kolabo donc yango na ye awa na okima ngana ko kima te radio lisolo comme na lisolo donc so des radio mundu ki lem suna ko okima radio lisolo na kima poani et ça bien sûr ngai moko en personne donc toujours Kleboa. Merci Iwana Ezraki César Ngadi en personne Kleboa. Ndeko na biso zali ko benga na nzela na Skype accepter tout d'abord Skype ya radio du solo nde tokoyamba yo ndeko na kombo ya Skype Teddy accepter Skype ya radio du solo nde tokoyamba yo na banzi o landi biso na kati na bokebi na banzi bandeko tokolinga peto découvrir César Ngadi très bien ndenge tokobanda masolo na biso na banzi César Ngadi tolingi tokota nano tang mosusu na mwa vie privée na yo bato pe ba découvrir yo po ozali mopanzi sango ozalaka na famille ou bien ovivaka yo moko po toyebi bapanzi sango mingi to balanga nzembo bango balingaka mingi kozala bango moko mena système ya ba 3-4 babord soki César Ngadi azali nani azali père de famille alors toko mekape koyeba moi César Ngadi lelo vraiment malamu merci to pesa yo nano maloba. Ouais, César Ngadi, ouais, as un père de famille, je crois, ceux qui te ont côté à ma solo, minga privé, n'a pas mon besoin tenter, ça va Kleboa, n'a pas qui collabore, n'a pas père de famille, marié, n'a moi c'est comme moko, tout ça ici, 20 ans, donc, n'a bana, donc, il vraiment yégout, n'a bien gagné, à unique, donc, moi ça n'ding moi n'a gagné moko, donc, n'a pas père de famille, donc, papa mon gâteau, papa mon vraiment papa poule quoi donc nga vraiment père de famille quoi donc vraiment na ici vie privée na ngai eza na tina mote na lelo mais ba vraiment que père de famille marié et puis fidèle et puis toujours kara Kleboa. Merci père de famille marié Kleboa toujours mais lokola papa na biso César Ngadi azali mopanzi sango bapanzi sango mingi balingaka ko yeba bango balinga koyeba bapanzi sango nako mekanan ko tuna César Ngadi a mekanan ko talisa biso lolenge nini oyo ye abandaki kopanza sango eyelaki ye na ndoto to akotaki école ekozala malamu bandeko ba découvrir ye pe bisika nini César Ngadi alekana pona kopanza sango po bandeko misusu bomoni kaka César Ngadi na ba city block azali kotia ba image tokomekana toyeba parcours na ye nde bokolakisa ke azali collabo ou bien azali collabo te toyoka César Ngadi. Ouais, merci
DSV, hein, DSV na ebi na oka boloba likamoko boy so imbote za so indeni boloba. Eboto papa na biso. Eboto. Donc il faut dans un gadget, hein. Eboto parce que boba hein, ce collabore azo be boto te. Eboto, hein. Donc ngai vraiment na koloba. Je fais de l'animation radio, donc de tout bayebi, hein, ici to ebele bayebi na radio Mangembo. Je fais presque 10 ans kuna. Donc formation nanga est formation comptable, moni animateur radio. Donc tout le monde a animateur télévision pe bazali, na kanisi so ozu ango ba yango sur l'état. Après okoki ko approfondir ce que souhaité approfondir en cours. Donc dans sa radio na radio Mangembo qui était une très bonne expérience pour Nangaï, na mesana na micro na radio. Maintenant donc je vole de mes propres ailes, quand même j'ai de projets que je préfère n'est pas dévoilé pour l'instant, mais Egoya, donc d'ici la fin de l'année, projet nanga tu vous allez réaliser au là, donc toujours tout ça na muninga nangai a dit Londolé, le célèbre journaliste bon comme un dieu. Merci. Wana Tolandi et papa nabiso César Ngadi. César Ngadi, ngai na kotuna oma mituna, mais lelo tomoni ke na Mangembo kuna bazali esika yo zalaki bakomi sikoyo na chaîne ya télévision. Alors eloko nini esali ke yo okoma na site block opesaka ba image na yo tandis que na Mangembo ezali na télévision. Eloko nini oboy kopesa ba image no kuna ou bien kosala na Mangembo tolingi toyeba mwa muke parce que tomoni ozo travailler ming par ba block. Pour moi, c'est passé, hein, donc, ma salle d'expérience, moi, kuna bien, je, vraiment pas voulu, donc, na zone kuna, parce qu'on va dans le principe, nangai, na lingaka, donc, ceux qui na lingi mutu na lingaye, ceux qui na lobina tika yango, na tika yango, donc, na zarate, que ceux na salle likambo après na zongi, donc, Mangembo, c'est, pour moi, c'est de l'histoire ancienne, donc, moi, na kozo, na suna makambo anate, et puis na zoaki quand même idée na fait bien ba projet na biso ezali na zui idée vraiment na yesu que pour ça na makamba ba ndeko na biso zali na ligne meka ko kanga micro na yo ekozala très bien donc mangé na okaki bazaki télévision mais bon bazana bon la télévision na bon mais ngai je préfère ne pas na zonga sukuna donc ils avaient déjà expérience na sala ki yango pour moi qui était vraiment fructueuse, donc c'est le manga, mais pour moi c'est le passé déjà. Ndeko na biso te di meka ko kanga micro na yo po na ba retour. Meka ko kanga micro na yo au fini na Skype esika micro ezali po na ba retour. Pamba te oza ko déranger. Merci. Nabanzi César Ngadi lelo tokolinga to découvrir mutu bayebaka kimuyibi na eto bayebaka savoir faire na ye na parcours oyo ye asali. Nabanzi ndeko na biso Teddy kanga micro na yo s'il te plaît ou bien papa na biso mayamba kuna ameka kotika biso mwa muke. Nabanzi mutu bayebaka savoir faire na ye na parcours oyo ye asali. Tokozonga kaka toujours nano na Mangembo esika oyo César Ngadi abandaki émission na ye. Okoki koyebisa biso ba émission na yo oyo bandai kopesa na Radio Mangembo ezalaki ba émission politique ou bien vous allez koyamba ba musicien na batu ya théâtre. Merci. Na Mangembo na sala émission politique te Mangembo ezalaki émission ya divertissement donc na ndo ya ba musicien na zo ya donc bato tout baebana et puis à chaque fois tant on a bandé aux coups dans la Mangembo après tant on a bandi na bandi esprit à vérité polele kaka ba compatriotes mutu bazole là oh non grand prêtre oh il faut penza vérité polele et kota na politique oyamba pe batu mususu o diversifier makambo na yo oyamba pe batu a politique parce que franc parler na yo wana soki penza au côté na masolo politique et ozala bien na moni pe après a dit Londolé ozala na bi non vieux il faut penza kotika ba musicien zoka pe batu nyo surtout bonabo na zui bango na bandi ko
na bandi ko se diversifier na zwa batu tunde beaucoup momona ba club ouais bandi ta nguka kama solongo bandi ta la kombo ya munene ba obamba ngai kolabo OK ba omo tu bando senga ba bien non na ndenge yo lobela rabo il faut penza ozola rabiso ba homme politique ozola rabiso sur ba nani wana penza yo okanga bango contre mi ba club wa siko na kota na masolongo bango moka ba tongo ba senga ngana kota na masolongo lelo ba komi ko be ngana kombo mususu mais toujours là parce que vraiment il faut na souligner en na landaki mission o ya di londolete et mission o salaki avant o ya ba di londolé na c'est plein na ba introduction na salalité parce que yo zali yo faut na bengo nani na benga yo zanani uzali nani uzali combattant journaliste uzanani animateur yo kombono zanani na bengo nani na bengo nani. Merci soki na banzi tout d'abord mituna soki okobanda kotuna ngai mituna ngai na yambio zela mokolo oyo yoko yamba ngai otuna nga mituna na moment o nazali koyamba yo nazali journaliste combattant na minute oyo. OK donc ça va c'est bon mais qui combattant ko landa wana nga dictature parce que ndeko za wana pe soki kamoko na moni eza clarté na kotuna mituna onga peta na sa émission mutu ka kotuna na mituna donc nazoka moite yo soki combattant na yo bande on a ndenge batuna mituna te dictature to si to tikango ezali démocratie na ninga kana yeba donc sikoyo osali intro na yo o biso ado to kola soki na mbongo soki ya papa na biso tokende papa na biso César Ngadi mais non mais papa na biso César Ngadi tokende malembe tokei malembe nazali kotuna yo ngai na lobate wana ngai na loba na silisa na bazi motuna oyo ngana tuni yo etanke émission na yo Nabanzi na loba na silisi yo lobi. Nabanzi César Ngadi tozokende na mituna. Soki na mituna wana nanto komite ozali na droit. Mais kenga sala na loba makambo yo ozoloba ozokansoza yo moko te ngai ba benga ngana batebele pasinga na landeke mission wana ozana tana yo okoloba. Batepela ki nangote donc il faut ngai pe na loba na zana droit okoloba. Ya wana biso to lobisa batu nyoso tu ekomi kolugula batu makambo yo linga oloba ngana ko loba te. Merci. Makamoko et c'est plus ce qui batute au lobby que papa na biso bazali ba traître papa na nga sala so na gouvernement nini yanga na ngai na yeba yo pesa nga so kombo ya gouvernement nini papa na nga sala wa zali traître. Merci. Na banzi on a tozo so introduction yeba ka makambo ni ko parce que yo balanda ko mukili mobimba yo kasi le mso ko zawana ozana Skype ko vandi na studio na yo ozayo moko balanda ko mukili mobimba atanga na landite ba yo sangai na nika na maître vraiment na souligner que papa na ngai azalaki politicien te azali na gouvernement mokote banda ya Kasavubu banda soki ya Mobutu donc azala n'a rien à voir et puis azala qui très traité ya ngana kana ngia ko souligner. Merci nabanzi wana yende César Ngadi oye alobi mais biso na to komina étape wana te tolingi toyeba parcours yande kona biso otobengi collabo otobengi traître bino bokoyeba parcours na ye soki akozala collabo bokoyeba pe soki pe akozala kolabote bokoyeba mpamba te batu ebele bayebi César Ngadi nabanzi tozali kolanda nano parcours ya César Ngadi alobi ke ye nakati na radio Mangembo azalaki kosala be émission na ekoyamba ba musicien mais lelo alongwe nakati na radio Mangembo akomi koyamba ba musicien na ba politicien mais na radio Mangembo motune zali est-ce que obanda koyamba ba musicien na ba combattant na radio Mangembo eloko nini tindi yo obanda kolanda ba musicien sikoyo ba musicien olanda ka bango pe oye na ba combattant tolingi toyeba nano sikana pona mituna otozali ko poser. Merci. Mais déjà dans web ça autant na radio Mangembo do makambo ba combattant ezalaki ndenge komi sikote na radio Mangembo na yambaka ba combattant une fois ba petit na comme petit Fali ezalaki jour ba pekisa ki question MNE a beta playback moko na Evry na yambaki bango po ba passer message na bango donc ça n'avait rien à voir talaga émission na musique déjà démocratie za na kata nzoto donc na tika batu baloba jour ngo kutu donc Joseph Pulula boya ki kutu baloba ngai c'est non ceux qui pensa bango balobi te émission ezate il faut baloba talaka kalero wana donc ebanda za iso kutu ba masolo kutu ezate kutu boite donc na kaseka ba Pierrot ite la mutu bazaki bosa masolo mais ezalaki na ampleur ote vraiment
na tika ki bango ba loba pourquoi parce que nga nazalaki pe wana pourquoi ba lingaki emene ya abeta concert na ye wana te abeta playback ne wana te na dansi petit na so zolanda petit na faria petit na fali o fali a musicien te mais o ya ba combattant type le loka za pe na kata ba combattant na tikile bango micro ba lobaki donc l'air nga nazo sala masolo na radio Mangembo na zo sa yo masolo o ya ba combattant ezalaki boye mais na kanisi vraiment masolo o ya ba combattant et comme une ampleur makasi na kanisi vraiment so totally bien ba combattant bana masolo na ba comme une ampleur na kanisi ba image tout bato bateli mukili mobima na kanisi en tout cas ba 90% ezali ya biso na Adi Londolé na banzi na radio Mangembo makambo ngo ezalaki penza boye. Merci wana tozali kokende na mituna na biso malembe esika o César Ngadi azalaki na radio Mangembo na kotuna yo relation na yo sikoyo na pululu oyo ya radio Mangembo ezali ndenge nini? Mais na ebité so le ngana yaki apona lo ba makambo radio Mangembo bien ça la publicité Mangembo na ebité na ebiso que c'est l'histoire ancienne ngana pululu amasa ngaya pululu amasa ngaya parce que ceux qui bokabwani tango mususu ceux qui bokabwani ceux qui bokabwani tango mususu likambu ya mbongo ya PPRD eloko mususu tam mususu batu bakoki kolinga bayeba bozalaki bokabwani pona nini mbongo ya PPRD oyo pululu amelio yo poke kote mususu po o activer ba combattant soit ba anti combattant pour o récupérer pe oya yo tolingi toyeba yango tozali kolandela yo na bokebi nyonso parce que César Ngadi kobanza te ozali mutu muke ozali mutu munene oyo ba congolais ba yebi donc oyebi yango yebaka parcours na yo nyonso tu ezali suivi soki oyebaka te parce que ozali mutu oyo omibimisa mokili eyebi yo yango pe elandelaka yo yango tokolandela yo na bakote nyonso tu esika o tokobimisa yo kolabo lelo ndenge pe tobengaka yo tozali kolandela parcours na yo tozongi lisusu na mituna na biso relation na yo na pululu ezali ndenge nini pe bokabwanaki mpona likambo ya mbongo oyo ya PPRD ou bien comment yo okei ozwi bato to yo kana réponse na yo. Merci. En tout cas na kanisi na ba question yo na kanisi na ndimi etika ka mukyo tu na ngana lala na côté nini na lala na mbetu na côté nini donc yo siko na kanisi yo oza oni ko apprendre nga donc ou bien Joseph Pululu za muta PPRD bien za mbongo PPRD déjà ngai masolo kutu ya mbongo nga to ko kabana Joseph Pululu masolo mbongo te. Moi j'étais collaborateur avec Joseph Pululu donc to banda dit que ça là en collaboration tous qui net ba collaborateur donc moi j'avais pas j'étais pas employé chez Joseph Pululu nazaki salarié à Joseph Pululu et on travaillait en collaboration dans une émission en live l'émission sur le côté publicité côté donc total les recettes à publicité allez après to kabol masona bisonga kutu do masolo utambongo do ngaku na za masolo penda ya mbongo de yo la pamba mutu akope so ba renseignement donc so otoka yo tu na papa Jean-Pierre il faut tout n'avait papa Jean-Pierre yepé kuna babengana na Mangembo be balonga parce que yo na intro na yo salaki yo babengana na Mangembo nga Mangembo babengana ngate je suis parti de moi-même na Mangembo je suis parti de moi-même na Mangembo babengana ngate ki collabo ba ki collabo yo oyo o radio na bino lisolo ya bolinga ye ya bolinga ngana ya kuna nga collabo babengana Mangembo pour na bolinga ngana ya kuna. Merci Yasoro. Ok, topesio maloba. Loba. Mais ngai donc na longwa yango na zolo ba question zo sa d'introduction na yo so sa la ba recherche na yo zwa ba information o ya bien o lobby kuna yango na ba bengana Mangembo donc Mangembo azokanga na bato tout ba landa radio bazokanga moi je suis parti de moi-même et pas Mangembo bengana ngaite pe azai pe na droit bengana ngaite parce que ngana mosali na été donc je faisais mes émissions là-bas entre donc ngana ito na collaboration donc yeba banda le loke muta bengana na Mangembo azati et puis moi j'ai pas toujours pas des relations conflictuelles avec les gens moi je suis pas là au na awate na radio Lisolo pana Amadou Webino ou bien pour faire du lâche-botte moi je suis pas hypocrite hein. Moi, quand je vais te dire, excusez-moi les termes, je vais te dire merde en face, je te dirai merde en face. Donc excusez-moi pas le terme. Nazam, tout le monde est hypocrite, donc le nazolo ba na changé.
je rigole avec toi, je rigole avec toi. Merci. Si je rigole plus, on rigole tout. Merci César Ngadi balobi ke azamuta polémique ya kosakana te. César Ngadi ye musala na ye azui musicien oyo abetisi nanu mutu ake kote oyo abetisi mutu. Nabanzi likambu oyo kulutu na biso King Kester Emenea pena Papa Wemba balobi César Ngadi abetsa bango mitu yango pesa mwa polémique ya ndenge wana azui koto alobisi ake koto alobisi akimi mbango ipa ya Redi alobisi nyonso sala kibongo po oteka cassette na yo ou bien comment. Donc, est tombé bien, et puis na revenu sur ma solo, les autres, ça va bien pour Batubayo quand même, parce que na salle émission, moko na maître John, qui le lot et m'a pété, donc, ils ont occasion, moko, y a bien, au moins, il y a deux autres, na mikonde, wana. Nenga na zolo, na mikobo. Le long, on a fini mutu, et on a battu, yom to tindingai. Donc, papa, ouais, pas, azali star munene, oba aibani mukili mobimba donc ngai eza makamba polémique te de longa so na zui mutune diozo tu na ba question so na ngo répondre yote non répondre yote so inga lelo ezali mission en direct je sais me contrôler na ebi que oh li solo oh parce que ma solo be to sola na yo to sola no oh antenne heureusement que yo za mutu mo so ko komi na micro zo bande mususu mais so ko komi na hors antenne le bandé mususu donc différence ayo na nga yango wana donc mais si pour revenir kaka na réponse wana nga za muta polémique Papa Wemba ezali conférence de presse na miso batu alobi makambo yo o bino boyokaki alobi donc nga mutu na tinda ki aloba yango te donc droit de réponse tant alobaki yango droit de réponse est mené à yebaki te ezali caméra cachée te hein donc parfois pour cancer ezali caméra mo ba bomba na poche papa mbalobaki devant ba caméra na batu mené à pétanga yé ba yebisiye na yebisiye ki to kocha eza droit de réponse mené ya andimi masolo wana ezali caméra cachée ba tielie alobi makambo o ifale aloba ngana kamate munoko ne na fongoli yango te na fini yango te pona bimisa mené ya makambo alobaki alobi so kutu mené ya kutu alingaka bomba moto wana ngo lobaki César ngana ya masolo ote masolo pa meta mené alobi makambo ya zoloba ngam na tinda ete ezali caméra cachée alobi yango après temps sisi bipolé aza na droit réponse alobi il faut intervenir parce qu'il faut côté la papa ou na ebité pourquoi côté la papa ngai na pesaka batu parole ezaka ndenge na pesaka ba combattant parole ndenge pe na pesi ba anti combattant parole parce que tozali biso tout ba congolais mututu aza na droit ya koloba et puis moi je suis là pour passer l'information je suis pas là pour faire plaisir aux gens ou bien une certaine catégorie de personnes qui na sala bango plaisir parce que moi je marche pas comme ça ngai j'assume à 200% ndé nazali na lobi sa ba anti combattant na lobi sa ba combattant ba anti combattant le loso ba ningisu ba loba ou bien ba senga pardon ou bien ba ba susu likamu susu na lobi sa bango parce que moi je suis pas hypocrite je suis là pour passer l'information pour donner la parole à tout le monde donc nazara ate que pour na salabo et pour batu ba salabo mais moi au fond de moi je sais que nazo sala musala nanga ndenge sala mina sala parce que batu bazak. Et les gens disent que bino kuna na France va combattre ba sala yelo côté parce que mais bango va combattre il y a Londres ou ba Belgique bango bazo kansa baleki baleki Martin Sali na mayele obena ki combattant baleki Rex na ki combattant baleki Pierrot na ki combattant Pierrot so ba sola na Rex ngale lobi to soli pendant 40 minutes Martin Sali to soli 30 minutes donc c'est qui vision la bango qui combattant ils ont quand même évolué il faut pas se focaliser sur César pour dire n'importe quoi si César collabore mais je sais pas donc ça ils ont affligé ça m'afflige et puis c'est révoltant. Merci César Ngadi. Ba combattant en France ba ça les logoté ba combattant en France ba occuper bino te biso to occuper mais non merci et César Ngadi na makasité Papa Wemba alobai makamuna alobaki mené alobai makamune alobaki bipolé alobai makamuna alobaki ezalaki caméra cachée na kangeki bango na gorge te po ba loba donc en tant que mopanzi sango na tiaki yango na miso batu ba loba parce que ba na mikete ba loba na ba télévision ba lelo a na ba poto to monaka ata wapso lelo yo bo loba te parti politique na yo a rotinda yo loba te parce que radio télévision zali meli a minu mibale so yo bo loba te ko bebisa masolo na yo donner tinga lelo na ye awawa na loba n'importe quoi na loba ke yo mtu lobi sainga na yebi makamni na loba na yebi makamni na loba te parce que nazali mukili mubimiso landa ngai papa ma makambo loba ki ezali italien mené makambo loba ki italien moi je suis là pour passer l'information.
Merci César Ngadi. Motuna ezali tozali kokena mituna na biso pambate bandeko bazali kolanda biso. César Ngadi étant que congolais na minute oyo oza congolais obotama congolais. Ndenge yo zali congolais état santé ya mboka na biso mboka ya Congo d'après yo ezali bien ou bien ezali mabe santé ya mboka ya Congo étant que congolais ezali bien. Soki ezali bien, talisa biso ki bien nango. Soki ezali mabe, talisa biso ba congolais ki mabe esiki ezali topesi yo malo. Ngai déjà bana banda, do boye bake, mutu aleki mutu na ki congolais zate. Do yo za congolais, nga za congolais, do toza ba pourcentage moko ki congolais. Do au moins pe batu musu baza 50%, nga za 100%. Ngai mama nanga komone Marguerite Mavinga Njau, papa nanga komone Ngadi Michel, Ngadi Matou. Donc, nazali congolais à 100%. Donc, moutaro yibanga ki congolais wana buta zate. Donc, vraiment, na insisté na ngo. Parce que batu musu bazo kansa, bango bazana mou patriote. Donc, bazana mou ya patrie kolega bat. Bazana donc ba patriote kolega bat belé. Santé ya Congo. Donc, on a zo répondre na ki ma question te nazali awa. Donc, Robert Tanata 5 hectares, 6 hectares, le bar radio du solo ba programme ezebele. Na répondre fallait Naloba, naza Burundi te, naza Burkina Faso, Burkina Bete, naza Tchécoslovaque te, naza Congolais. Donc, mboka na biso, situation nango ezali, donc déjà boye bango et banda sigote. Et banda déjà depuis 4. Donc, pour nga nazo se souvenir tant que na classe, na école secondaire, d'autant que tozo yekoula, na ba master to tanga na bango, bazo sa biso ga so to comme na ba 2010, ba 2000. Pays na biso siko toza en voie de développement. Tant que comme on a 2000, le pays n'a pas développé, ils ont un métro de bon na poto. César Ngadi Nabanzi Motuna oyo na sali développement mais comme communauté en voie de sous-développement, tika na lobaté mais yo na comprendre yo te. Pourquoi tu vas le battre aux combattants, yo so poni donc aux alliés journalistes combattants, mais nga na journaliste combattant. Tika ngapé na lobarat. Au poser une question na encore lobaté. Ozala maloba. La question na yo. Naza pour répondre yo mais il faut quand même état ya santé ya Congo. Ozo expliquer pour répondre de ka bonabo. Pana esa bino ke mboka na biso e beba lelo te. Mais mboka na biso ole ekendi na nzela bien ezo beba su ko beba. Donc état o ya mboka na biso ezali eza bien te. Eza bien te. Canada congolais eza bien te. Merci. Donc banda lelo te ole e banda ekende parce que so total na ba 74 biso za bataka ba 74 tant ali foreman ba eko bunda kuna. Ba biso pays na biso ezaki premier pays Afrique noire tozo ki télévision en couleur. Donc ba satellite wana ceux qui information légué par na biso na Brazzaville ba ozonga après un mois. Tozaki na avance le so au pays au vandi na ba 74 obinga na zali zaïwa ba Camerounais ba bango ba Ivoirien ba banga. Mais sikoyo ba douba biso. Est-ce ngai vraiment ndenge na zabo yo. Est-ce nga na ko sepela na bato ba diriger mboka na biso pa mboka na biso comme mais non. Mais fongo la boule, mais faut fongo la boule. Merci wana ezali César Ngadi alobi il faut ko fongola aboul. Tozali ko kende na mituna ye moko César Ngadi alobi ke na les années 74 mboka ezalaki bien mais siko mboka ezali ko kende mabe tozonga na banzi eloko moko César Ngadi alobaki awa na kati na radio pe ezalaki motune epai na ngai na lobaki papa na César Ngadi soki na lobaki azali politicien peut-être na se trompaki na retirer parole na ngai mais papa oyo oui alors sikoyo enquête na ngai oyo na sali sikoyo azalaki politicien te mais azalaki banquier abandai kosala na banque oyo banque du Zaïre. Alors papa na César Ngadi azalaki kosala na banque du Zaïre batu oyo asana banque du Zaïre te mutayebisio ayebisio suma be alors soki ayebisi oyo ezali perno komaki banque du commerce extérieur donc banque du Zaïre longola ngo déjà ouais alors azalaki kosala na banque tout court mbongo nyonso tu oyo mbongo nyonso tu oyo bato babandaki kotia na ba banque wana yango oyo papa na César Ngadi asomba bandako ebele atonga na kati na Kinshasa pe na mikili na poto. Alors soki papa César Ngadi alobi ke mboke bandi ko kufa tango oyo
mais na tango wana ezalaki bien mais abosani pe te ke papa oyo aye baparticipe pe ke na mabe oyo ezalaki koleka na kati na Congo kozwa mbongo ya peuple congolais kotonga bandako na bango pe bana na bango bazalaki bien. César Ngadi azali moto oyo a souffrir na vie na yete ayebi ndenga kotambwa na lipapa te akol na vie meilleure. Yo banzi mutu lokola César Ngadi okoki ko yoka pasi ya congolais ndenge bande komisu bazali ko yoka yango wana motuna parce que yo koli na vie ya bien biso oto zali koloba to koli na vie ya makolongulu. Yo na vie na yo tikala kotambola jamais na makolongulu otikala kolala jamais na carton ozala kati na ndako piscine ezali ba garde corps batutu. Est-ce que koko za na souci ya peuple congolais oyo azali kokufa na kati ya Congo du jour et nuit koleka biso wana motuna oto tunio? Merci. En tout cas c'est qui singaïa. Donc wana makambo lobi vraiment na habito au bimi complètement donc à côté de la plaque. Aux à côté de la plaque. Donc parce que yo zolo baké donc obi déjà que banque sur dans la banque les ali compagnie l'état mais a privé zani yo ozo sala na RTN na radio na place moko bobazo futo mbongo ozo vivre na mbongo na yo. Moi, je vais pas parler de mon père, hein, donc tout n'a pas yo. Nabanzi ndeko oyo koti kanga. Merci. Donc yo tout n'a batu oyo, basala na papa na ngai, na batu ba yereki papa na nga vi na ndenge zalaki, donc na na lobi on balbao azolo baga kwa. Mais papa na nga zali politicien te, abando zo mbongo na ye ya mutoki na ye, atake salaire mais nazo savoir que papa na nga zali premier directeur banomaki na bamindele depuis époque coloniale. Donc papa nanga asala na banque 35 ans, plus de 30 ans na banque. Donc azalaki directeur pendant 25 ans. Na kansi ceux qui oza directeur na banque osali ata 5 ans oza na économie na ya bien okotonga banda ko na tindio osala banquette na on émission ko ya oluga bato basala na papa na ngai otuna bango soki papa na ngai azalaki muyibi bando yiba mbongo ya banque o bando tena banda kansi yo na ebite fonctionnement ya banque soko yebi yango yo le soko ko timbongo no na banque o ya lobi o ngo retire mbongo no ba mikonja banque ba koyiba ngo mbongo wa banque za contrôler soko timbongo no na banque ba yebi o cheki combien mais ozolo ba ngam makamoko boye makamneta libanda do yo le soko timbongo no na banque yo lobi al ba yebi mbongo no na banque et puis ozolo ba ngai na kola bien est-ce que ngai na kola bien est-ce que ngai tant on a bota makina yeba place na robota soki nga na kola bien bon suko bana ya ba roi automona rabota na zamona roi. Alors j'ai pas honte de mon passé et puis ozolo ngai na kola bien est-ce que nazali est na ozana passe ya mokili bon suko oyo Tshisekedi oyo azo po oyo les lois pesi candidature na présidence ye papa Tshisekedi akola mabe akola na passe c'était bon siko yendenga akola na passe c'était donc yo pozolo bana yeke donc ozana na amour mboka ta ozana passe mboka papa de passer papa Tshisekedi banda mobutu azali na mbongo ti lelo azana mbongo donc lelo ndenga zo porter doit passer poser dans la candidature à présidence donc akola na passe parce que papa Tshisekedi akola na passe ata mbemba akola na passe mbemba akola papa na azali na avion. Donc si vous yo uzoro loba donc so lobi nga boto le lomuto lobi donc neti ngai César Ngadi na ba papa Tshisekedi na ba mbemba neti bakola bien bazana bayebi souffrance ya mboka na bisote donc yo muto eto loba ngo siko parce que ngai kutu nazali nga pamba soto o comparer ngai na mbemba ndenga kola na papa na zali na ba avion mbemba akola bien mbemba yo capacité papa Tshisekedi petit le la capacité mais papa Tshisekedi lelo après cette candidature donc ne dit papa Tshisekedi le après cette candidature donc yo son alandi raisonnement na le papa Tshisekedi en tout cas passe à Congolais c'est ça. Merci wana ezali to papa na biso César Ngadi na banzi aza ko répondre na mituna na epamba te tomoni bato nyonso o bazalaki na deuxième république o batata na bango bazalaki na ba poste ya bien na banzi lokola chance ezali lisusu mingi te balingi kokangama na PPRD pamba te ba zongela lisusu même attitude wana yango
tozali komona tendance oyo ya banti combattant, tendance oyo ya kolobisa batu oyo bali ko détruire lit na biso na kati na diaspora. Na banzi sans plus tarder, na banzi bandeko yambo to fungola lin papa na biso César Ngadi ameka nanu komela mwa mai moke nasima bandeko nyonso tu oya kobenga azali na motuna ya kotuna papa na biso César Ngadi li na biso tofungoli pamba te mituna ezali ebele me na kotikela bandeko batuna papa na biso mayamba kuna na régie tiela biso nzembo ya kitoko oya bateki ya mboka suka na bango ekozala nini oye baka bino bateki ya mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakolabo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana kesasa lobe na lobe lobe mpe boko fota bango na bakoteli biso na mboka yo na obongo letazaka yokomise koboma bandeko na yo yosowana nsempo na mosolo o yoteki mabele mpe bosomi ya kongo mpona bamiet mopaya kopesa yo yebaka mokolo tokosekola mboka yo moto ya liboso tokolanda yebaka bino bateki mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakolabo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana kesasa lobe na lobe lobe mpe boko fota betumbango yebaka ezande stratégique totia ye kobotola bantu mabele yokomi kosalelaka bango banilotik otimolaka libulu po bango bakunda yo oteki mabele bakoko batikela yo mabele nkani okotikela bana na yo lobi mitelenga na ngonga ekobeta ngokeke bakobaka yo libanda yebaka bino bateki mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota yebaka beno bakolabo elongo na bango na boko empoisonné banekanga bana kesasa lobe na lobe lobe mpe boko fota na diaspora shapi ya kobelelaka na baradio kasi na kunzu oza kosalelaka na mbe ngemba ebele bose bosale mpona koinfrite barésistant milulu bakolabo na kati ya Kinshasa leste bimi yo wana oke patriotisme obote wape ifuta bakolabo sene lilita yebaka bino bateki mboka elongo na bango na boko bomasa bana Kivu bana bakongo lobe na lobe mpe boko fota. Merci papa Nabiso Congo Banga yebaka bino ba kolabo esika otolobi César Ngadi kolabo lelo tokomeka toyeba soki azali vraiment ya kolabo ya munene ou bien azali ya muke. Toko kende nano epa papa Nabiso ndeko Lubaja na mboka États-Unis d'Amérique topesa ye maloba ya kotaki alandi biso soki ozali na motuna ya solo na koyebisa bandeko nyonso oyo bakotuna motuna na banzi motuna ezala par politesse kofinga ezala te pamba te na kati na radio lisolo tofingaka te mais tuna motuna etant que congolais kofinga soki kofinga mututu oyo kofinga na koyamba ete mais motuna nde ezali malamu pamba te to respecter motu. Merci papa Nabiso Lubaja topesi yo maloba. Mbote na biso nyonso namoni papa Carlo azawana mbote namoni pe monsieur Kinkela mbote na invité na biso nayo moko deswe moni ngana zolanda bino awa
omoni d'abord soki ba invité yo na bisika ya boye omoni il faut kolobaka na ndenge moko donc ya ko respecter ba congolais ozoloba na biso te donc so ba bengi yo na radio ozali nde komi pesa voix na yo po ba congolais ba yoka yo ozoloba na biso ta donc a ozoloba na bato ba finga kayote biso to finga kayote mutu moko afinga kayote mais ezali na comportement na yo na makambo na yo oyo ozali kosala soki ya ba journaliste soki ya ba présentateur soki ya ba filmeur soki ya kokende kozwaka mbongo epa bato biso toyebi te donc radio eyoki nungu elobi na yo yaka osexplique mais la façon qu'on s'expliquait ezali façon moko pour que ba congolais ayoka mutu nini oyo ba bengi lelo oyo tozoka maloba ba papa wemba ba mper ba politicien zomon lelo ba mutu na oyo nga na prendre en considération ba tuna kiyo ezali ya mboka ndenge ezali yo zomona moni yo lobi patata tout ça batakita ogangi na ndenge moko ya kosakana te ogangele ba congolais wana ozogangela ba congolais siko ozogangela bato bazosala nungu te mais ozoloba na ba congolais olobi makambo ya 1974 olobi makambo nostwana ya ba Tshisekedi bakola na bambongo ba Mbemba bakola na bambongo menga na koyebisa oke Obama akola na pauvreté mais ye wana zo lead vous comprenez donc il faut yeba que yo soko botamaki na pauvreté ozali pe na voix yo ndenge ozawana donc yo nabanzi esika bana bazali mwa makelele papa na biso Lubajwa kende directement na motuna na yo mpamba te ndeko pe azwa tangu ya ko répondre yo pamba te émission mususu ezana sima merci bon yo moko olobi na ko kende mangu na motuna yo moko olobi mutu moko akolongola yo ki congolais te mais yo moko kaka ozali ko bebisa Congo bon yo na ba Rwandais différence nini ezali voilà motuna merci toleki na lombango epa César Ngadi topesi maloba merci papa nanga Lubajwa na habité excusez-moi so na bebisi kombo na yo donc excusez-moi Lubajwa donc ngai nazako gangela ba congolais te ezali mutna mutazana ndengi na ya kolobela lelo na kasi yo soki ba koseli yo makambu okoloba malembe te donc ozana kanda donc wana ezaki kanda déjà ya makambo bato bazokoselanga yi makambu oyo ngana yebiti na te donc soki na salaki lien oyo rapprochement on a vu Mbemba akola pe na mbongo na lewe parce que yi journaliste na biso d'espoir lobiki ngai de soki na kola na mbongo na koyoka souci ya baninga na ngai ba congolais te ya wana na zongisi na nzela na biki donc soki nga na zoka souci te Mbemba pe na ba papa Tshisekedi bakola na mbongo to bazana souci ya mboka te mais par contre ozomona ke bazana souci ya mboka parce que bazobunda baleka na élection pa mboka ebonga donc yo ozo otuninga mutuna olobi na ngai différence nini ngana ba Rwandais mais ozo comparer l'incomparable na zo ça parce que ngana ta Rwandais tozo ba ngai différence nini na ba Rwandais moi je vais te dire une chose monsieur ngai déjà do tchala mutuna yo na yebi vraiment mutu politique te na yebi Kabila te na mona ina te na yebi même pas ambassadeur na biso ya France soko tuni ye na kanti le mso amona ngana émission na pesa ekutu ta atambote te yo zolo bana ngai na ba Rwandais différence est-ce que ça Rwandais uko comparer yo zo comparer donc uko comparer le big yo na mundele yo za mutu mundu zo ba yo na mundele différence ni ça ozo comparer mutu mundu na mundele nga ozo comparer nga za congolais na yebiso à 100% yo zo comparer nga na ba Rwandais différence donc les gens qui tombent le bataille yo ko comparer nga na Rwandais parce que nga za Rwandais te na za congolais mboka na biso combien de fois na répéter que mboka na biso ezali bien te mutuni na lelo a revanda awa a lobby que mboka na biso ezali bien ezotambola bien mais mboka na biso ezotambola bien te mais tant mboka na biso ezotambola bien te mais faut que ezoita wapi ezoita na likolo
mais la likolo mutunde nga na zo ba ke mboka na biso tambola bien te. Est-ce que nga na oluka na olinga bato bazo dirige mboka o lelo o akoloba ke mboka na zo tambola bien. Aloba azana kati ya bato bazo tambusa mboka. Merci. Nabanzi to lani ngai na yebike mboka wana en tout cas bolo ba makambo nga na zo loba te. Merci. Bino bozo pesa bato ba combo par loisir bolamuki bolobi kolabo bolo ba makambo nga na zo loba te. Merci. Nabanzi papa na biso César. Jamais mboka yo tambola bien. Nabanzi comparer na ba wandete. César Ngadi a witi ko répondre question na kitoko mais motuna o tozali to kotuna César. César Ngadi a ebike mboka ezali ko tambola bien te. Peuple congolais azali ko souffrir. Mais pourquoi César Ngadi a kozali susu batu oyo bakoki ko bundisa batu oyo yo bazali ko telemela batu oyo bazali ko bebisa mboka. Yango esika oyo César a ko répondre wana yango tout le monde batu ba moni collabo parce que ye moko alobi ke mboka ezali bien te. Mais azuli susu batu oyo bazali ko détruire liti ya Congo ke babima lisusu abimisa bango ayebisa bango ke non bino boloba bosala appel de fonds ya mbongo Hippolyte Kanambe apesa bino wana ezali ko déstabiliser lit ou bien ko encourager ba combattant. Papa na biso César Ngadi ozana maloba. Nazobos loba Iboto, c'est ça? Iboto. Eboto. DSP, en tout cas, je regrette. Hein? Naïbisayo, là, là, tu n'as encore rien compris. La démocratie, la liberté d'expression. Mboka donc ce que ça bien été, donc yondengo zawana, yoku toza combattant, donc yoku nako comprendre. Mais liberté d'expression, toza ko kende. Po mboka ezala na démocratie. Démocratie ezali na kati ya démocratie, liberté d'expression ezali na kati. Liberté pe ya presse pe ezali na kati. Donc bino bolingi to sala la démocratie, mais bino pe to sala la rapangoti. Donc siko ngai na banda ko pona batu wana balobaki wana baza ba congolais neti yo. Donc so mutalobi oui, Luka oyo ka pe mutalobi non. Ata alobi azoba non, moi je suis pas là pour juger les gens. Moi, je suis là pour passer l'information. Ba petit wana mukili mobimba. Eza grâce à bandane sigo. Le lobo bondima ki ke batu ya mitu raisonnement ya mitu ya denga poza. Biso soto bimsa ba on a mis sur batute. Bino le lobo ngo yebaki na Paris batu moko bazala rapende wana balati bilamba kabila ba bili banda. Mais liberté ya mutu faut on dima. Mutu o alobi oui. Tika pe mutu alobi non. Aloba. Mais nous les Congolais, je ne comprends pas. Nous avons toujours du mal à faire un débat. Kaka kofinga, kaka kosalabo. Mais non, il faut tout ça la démocratie. Donc, Batuana, balamuki bandako na bango, ba moni ke makambazo sa les amalamu, ba bengi biso, to filmer bango, biso ba panzi sango, to ko filmer biso za ba combattant. Ne mélangez pas les choses. Yo ne oza bonne émission na yo soko zo yambano ka ba combattant, ozo lectionno ka bato yo. Ou bazo ba kabila dégage donc oza wana to comprendre les radio ba combattant mais radio on te mona soki émission ici to ka pe musique ebeta donc c'est que les radio ba combattant moko de bozo sala masolo bozo mélanger donc il faut to yeba donc so lobi na nga boye donc ngai na yebi ke mboka eza bien donc mboka ve bonga il faut démocratie kotati nga na za na droit la gisa émission na ngai moto alobi oui pour Kabila na moto alobi non pour Kabila après sikoyo to vandisi wana to komoloba non yo ko loba oui pour Kabila te parce que Kabila zo bomba mboka obe Kabila za Rwanda azo bomba mboka zo bomba mboka te oui non ngai na koloba ke Kabila zo bomba mboka parce que komotonga après débat et continue wana mais biso je trouve vraiment que on a du mal à faire débat et comme ba menace et comme ba finga mais non